Vous avez des difficultés à trouver un véhicule qui convient à votre budget? B4World, avec un stock de plus de 80 000 véhicules en ligne, vous offre un large choix au prix le moins cher du marché. B4World assure une livraison rapide et sécurisée à nos clients de la RD Congo. Il vous suffit de commander et nous chargeons du reste. Alors passez votre commande dès maintenant sur www.b4world.jp et recevez votre véhicule à la frontière la plus proche de votre région. B4World, keep moving forward, keep smiling. Bouyei malamu na Sara, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sara Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sara Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sara Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sara ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sara. Sara, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbuji-Mayi et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. Mbote Nabino Balandignonso ya Bosolo na politique Misa ya Lingala ya Tongo ya Lelo e Bandi. Mbote bisika bozwami boza kolanda biso bozwi libaku monene bisika bozwami na bipai biso tolo babato bazali na Sud Ubangi boza na Nord Ubangi bokolanda biso na Mbuji-Mayi na Mweneditu bato baza na Congo Central na Inongo na Ilebo boza na Yumbi boza na Chwapa boza na Isangi boza kolanda biso bato baza na Kisangani na pesi bino mbote boza na Bukavu boza na Goma bozali na Beni na Bunia à travers la radio Mont-Bleu Papa Chombe na pesi yo mbote ndeko na ngai pona mosala moneno radio Mont-Bleu za kosala pona ko relayer bosolo na politique na pesi pe mbote na bato bakozwama na Congo Central na Mbanzangongo na Songololo bisika bozwami nyonso na lingi bino mingi awa na Kinshasa koloba kutu te pamba te 24 communes opération ezali ndako moko te sans bosolo na politique na Londres na Belgique na Allemagne na Toronto Montréal Dublin boza na France boza na Zurich na Mulhouse na Neuchâtel bisika nyonso bozwami na lingi bino mingi bosolo na politique lundi mardi mercredi jeudi vendredi tozali pona kolobela maetali politique kasi politique etikalika na molongo ya kolubaka makambo ya nani azwina na zite kasi développement pezali important
total ba condition oyo bisika to kovanda ezali surtout mingi na bituka ya mboka bamboka na biso ya kati okobenga mingi intérieur ya pays bisika ebele na kotambola soko landi na mobimba lango komona ke situation ezali moko bato ya Lomela bato ya Loja bato ya Sankuru batindelinga ba video même ya ba école bitelo eza epana bango soki otali yango ozana motema te okolia te okolela po otali lolenge bana bakotanga likolo ya nzete alors que tozali na banzete na mboka na biso ekoko bongola ba kasi Lomela Sankuru Loja oya bato bakenda sango ya bakombo ebele bato bazala ba condition infrahumaine. Je pense que nazalinga imoko kaskolo soka bateli biso yeso azongi ta pesi makasi na nzoto makoki pe monani tokozanga te koleka bisika nyonso pona kotalisa bino lolenge bandeko ya bino oyo botika na mboka lolenge bango baza ko vivre bako yaka wata musu pona koluka lipa bako yaka ya musu pona koluka kaka mo elamba soki mboka ezalaki malamu bato nyonso balingaki ba yawate bangaki bavanda bango na mboka pona mboka ngungi ezate na mboka baza na salité penzate na mboka bato bako vivre pena na l'air naturel lelo naza na lolendo ya koyamba collègue ya Gentini Ngobila na lobango bongo collègue ya Gentini Ngobila collègue ya Kiabula bango ba gouverneur ba collègue ya Maweja nde naza na lolendo ya Tuma Tubwana moko na bango gouverneur ya Nord Ubangi azana biso awa na plateau ya Bosolo na politique kombo na ye monsieur Isato Dzege nde kombo na ye monsieur le gouverneur mbote na yo pe bonane. Merci pareillement de kosango mbote pe pa na yo mbote pe na balandi baso ya Bosolo na politique mbala liboso okozwa libaku monene ya Bosolo na politique en direct ne bato bakolanda yo kasi Bosolo na politique eza lisolo otaka musika lelo komi réalité d'abord na kokota boye ba impression na yo pona Bosolo na politique et puis lisolo yango topona mokano kolobaka na lingala ezali humiliation valeur to ezali considération pona yo mais oui, Nazali ressortissant dans Rubangi par maréchal Mobutu où abandé ko prôner l'authenticité. Lingala, c'est mon qu'on a bichombo. Yo ko kene na Russie na Dublin ou na Russie na Russie au jamais non ba tanga français to anglais ba ko ba russe. Mais la fierté na ba. Boso na politique sur la fierté à mboka. Même na poto ba o bazola na boso na politique et donc ba maman na poto ba na baye ko kalingala po baye ko la loko les émissions zo landa mingi partout dans le monde ba o baye ba kalingala malamu te nzela boso la politique na ndenga vérité pe makambo eloba maka ne ko sunga bana pe baye ko na yebi ndeko sango depuis na baka émission moko on la série on a Facebook ozo expliquer ba réalité ba quinoa o quinoa asa prêt à kobo ya kopesa mutu 50 francs mais abimisa $500 pour na kokunda mutu c'est depuis wana wanaja ko landa ndeko sango et ozalaki na ba fait mo ba ko ticket ba fait ya société réelle ti lelo nde depuis wana zali ba ko yeba ndeko sango nde le lonzamba pesinga pe bombo na yelelo na liboso ya ba ya ndinyoso boso la politique. Très bien tokoloba nyonso tokobomba eloko te oyoki auti na Norubangi nde eza esika penza Mobutu epa ya Mobutu nde sika oyo tata biso Mobutu alaka mokonzi ya mboka wa kufa 32 ans na pouvoir mokoka ti akei esika penza oyo ya uti esika oyo ya vandi nde moto azali mokonzi gouverneur lelo nde ezali oyo ya vandi ya kasi na ye nde tokoloba nyonso tokobomba eloko te fungola mato yoyoka gouverneur akoloba nini bino nyonso soki mitune ezali numéro ya telefone ezali bokolemba te bobenga na kobenga Grand Équateur mobimba na kobenga ba congolais dans l'ensemble bayoka makamoni tokoloba na tongwa ndeko Isato gouverneur monsieur le gouverneur ndena kobengo mingi ozali le plus jeune gouverneur ya ba gouverneur nyonso yonde mwana suka ya ba gouverneur na mbula Benjamin na bango d'abord ozomi yoka ndenge nini kozala mwana suka na batata mingi baza ba basala déjà politique mingi bazali ba bakonzaka déjà kasi bazongi lisusu oko miyoka considérer vis-à-vis na bango to makambo ebele ezoleka yo bako mona ke we ko ebisa kope na bango boni bayamba yo pe yo moko miyoka ndenge ni ko vivre na bato baza déjà rodé na maitali politique. Bon eza facilité kozala jeune ko accéder à ba haute fonction na banzi bato baza na mo expérience wana kozala jeune même premier ministre Sama Lukondo lelo comment na premier ministre na musika mais comment premier ministre na banzi azomo na charge wana mais avantage ya kozala jeune c'est que to lemba te to ba rater pour to zala ki former pour na yango
Donc toujours se sentir assez normal. Et ça les fonctions monnaie, bah difficulté, bah perdre l'union sont pas sinon sont beaucoup à l'école na yo. Un mot pongi malongate, le quoi tata mo conseil ko le malobaka, okola la pongi malongate, 5 heures appel les ali passent. Mais na kati ba collègue ba kolutu, je crois que considération les ali, nous sommes tous ba collègues gouverneurs. Bon, chacun a un dengue à l'olenge à l'emboka na e, mais ils sont sur le gouverneur même, c'est pas ça ma bête passe dur comme travail, mais c'est pas impossible. So les alagi prévu ba bandela mokili ba sengo comme sous gouverneur na ba condition okuteli no rumangilelo. Ozomona ke ezali regret, il fallait osala mosala mosusu continuer makambo banda ko sala to kozwaka sentiment ya kozonga gouverneur na ba condition yo okuteli no rubangi. En tout cas, n'a pas jamais qu'on regretter qu'on a la disposition à la population. Si c'était à refaire pour nous servir à peuple, quelles que soient les conditions, nous avons un Katiwana. Parce que tous les gens qui étaient Makambo Kende Liboso, Pembo Kende Liboso. Moi, je suis de ceux qui gardent la foi. Pour nous avons dit, mais nous avons ça, je suis de ceux qui gardent la foi. Et nous avons dit que nous avons quel que soit, moi, je suis Pépé, je suis Kolo, moi, je suis Touma, je suis Kaka, je suis Namoka. Mais nous avons dit que ceux qui ont fait un accord pour Namoka. Très bien. Na pesaki yango précision te kasi ozali pasteur pe. Ozali responsable de l'église Parole de Vie na Okisenso ozali à Kinshasa et sika église efungwami moins d'une année mais oza déjà presque na 500 personnes ozona gelelo. Tokoloba likambo na tango mususima. Kasi iyo koma gouverneur ndenge nini? Okoma na COP, okoma na recommandation. Soko zaka na parcours politique ou ememi on esika wana beta li solo ata dans 2-3 minutes lo lenge nini okoma gouverneur. Merci Ndeko Sango. Eza dans la via moi on ba les habitumba ndenge yo lobaka Ndeko Sango via moi on ba les habitumba. Ali ambotena koma lelo nazana moi parcours utana civil sakikelasi tonga naza ingénieur agronome de formation. On s'est spécialisé en environnement na seulement ba der na mikolo na mikili ya poto Canada en l'occurrence. Ça arrive à maîtrise dans la génie de l'environnement. Ndesimanango na komaki chef de bureau principal na savait na kilomoto tant aux alaki non nom kitoko ti ben permet bandinde to mi ko bendana na komi conseiller à gouverneur de province na rappel conseiller gouverneur de province ko ya Gialo paix à son âme na mandaka na salitant gouverneur ko ya Gialo netant na longo na gouverneur ko ya Gialo na yeko comme assistant parlementaire simanango na yeko comme conseiller ministre à PME gouverneur ya Tchouapalelo yé nazaki ministre na ngai donc na vie il faut combattre la relation pour to bilobité nazaki conseiller gouverneur Bongo yazaka ministre à petite et moyenne entreprise sous Matata 2 je pense né nazaki voilà ndesi manango na ekomi ben dans la politique nazaka candidat gouverneur en 2015 tango ba province était cause des membres nazaka candidat gouverneur ba démarche kendaki mais parti et pas wapi na kendaki ko loka aval ba valida ki candidature na ngai te ba tchaki candidature ya mama o ya précédent ki ngai de lelo na uti Canada na ki na si ba formation na zongi candidat député national puis candidat gouverneur et comme gouverneur la ko sabino que en face des ngai j'ai des gens forts donc ceux qui n'ont gouverneur les a par recommandation en intimité et par corps en intimité et ça je pense que ça ba député provinciaux ba si chance na jeunesse ba tali tous qui 4 candidats de ma petite chance la jeunesse. J'avais des grands candidats devant moi, Challenger Mamakasi, que je respecte. Le roi Banane Madame Marie-Claire Kengo, qui est candidat. Moi, na Kengo. Moi, na Kengo, bienvenue, Seti. Seti, l'honorable Arthur Sédéa, président à Paris, c'est un député national que je respecte, que je salue aussi en passant. Donc, nous avons un candidat Bongo, mais nous avons un sali concours de un député, mon projet, mon détermination, mon dynamisme. Topé salé qui t'a moussou yé so ka sa mabe to gogo lié ya koyoka biso malamo européen si so ka to belaya zalik akondi mabiso et dans cette relation de confiance na dynamisme na parcours auto zaï nango ne basala nga confiance très bien né okomi gouverneur okomi na no rubangi okuti makambo pamba deza ndako yo obandaka ko servir déjà mais na ba forme belé ti yomoko koma benza na moto sika okomi koyeba ba réalité lelo to koyeba okutaka no rubangi ndenge nini sima kokuta yango ça fait 2 ans depuis ozali gouverneur nini to ko retenir natif na depuis oyo bakoko lobake depuis oyo yé comparativement na oyo okutaka tala libanga oyo yé nango kasi to banana no diagnostic na ndenge okutaki problème. Merci Ndeko Sango. Na rubangi province et autres à démembrer.
savez, l'eau ça la passe dans Nord Bangui, mais dans le Grand Équateur, c'est que, en tout cas dans le régime passé, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le Grand Équateur est Tikalaki Nassima. Ça, il faut que tout soit sincère. Le Grand Équateur est Tikalaki Nassima. En tout cas, il y a un projet d'infrastructure, un projet de développement. En tout cas, Tchaki Mando qui est l'Équateur, c'est pour que pèse un coup de gaz à développement l'Équateur. Et c'est le Grand Équateur en général. Il y a un diagnostic. Il y a Nord Bangui pas si à Makassi sous ces années. Nord Bangui est un Bambokani Nakati. Nord Bangui, tu as 4 territoires plus la ville de Badolité. Tu as Yakoma, territoire, il y a pauvre Setiale, territoire général Baramoto, tu as Moba Mbongo, territoire, il y a pauvre Koya Gialo, territoire, il y a pauvre Zimbi, tu as Badolité même. Ils ont appelé un territoire, un village, il n'y a pas de maréchal Mobutu Yemoko. Tu as un territoire Bossobolo. Et pas il y a vice-gouverneur Nangaï, tout un territoire à Boussinga. Et pas il y a la garde du corps, Moussoussa Maréchal Mobutu Bazaïk. Donc 4 territoires, plus la ville de Badolité. Très bien. Et donc, dans 4 Siakoko, ta province, j'ai trouvé dans toutes les recettes, et là, les bosso et les kelak n'a négocié. Mais le pont Nanini, maman a dit que les bosso n'a pas coquille, que ça m'a cambopenate. Premier diagnostic, le gouvernement central n'a pas fait attention. Ça, il faut dire clairement. N'a pas détail qui a développement de la province en Nord Bangui. Pour tout coûter une zéla na kaka, zéla moyen pour ça la zéla ils allaient quitter. Bien que n'attend où el bosso, moi rétrocession ils allaient qui koya, mais tant où biso to côté, na côté, na rétrocession peut il y a qu'à se soutenir. Tous les fonctionnements il y a qu'à se soutenir. Moi $70,000 va de la province chaque mois il y a qu'à se soutenir. Na côté, recette la province 3 millions de francs congolais na ba premier mois. Nalingo pesa biso lo lengo yokutaka na tango yo yé okuti recette ya province oye moko province azosala oye mo province azosala tant ça un rapport par mois il y a liboso qui 3 509 000 francs congolais pour toute une province il y a plus de 2 millions d'habitants. Recette 2 millions d'habitants mais recette na bino eza 3 millions de francs congolais. Donc, tout le baloko là à peu près $1,500. $1,500 na mois. Les Norubangi ont produit la recette. La Koutaki na recette 3,500,000. Budget, Koutaki combien? Budget, budget la bus budget ça va dans 4 milliards de francs congolais conformément à budget ou à Kinshasa. Mais ouais les a chiffres généralement tout ça là pour que en perspective il y a Moussa les gros salaires. Budget ça dans 4 milliards de francs congolais à peu près. Mais on a coûté dans un projet de développement où maman a précédé qu'il y a en place. Le projet le plus important on a coûté qui est qui barrage ya Moba Mbongo ndeko sango barrage wana ya Moba Mbongo. Je peux vous dire que ceux qui barrage wana nzamba sungi ke basali yango esili na Rubangi et cause l'industrie na kati kaka ya bilo nzela na kuti nzela c'est impossible tilelo. Parce que tu pour apporter solution. Mais pour apporter solution, il fallait externalité positive. Zela, c'est impraticable. Zela, ils ont depuis le régime passé, ils allaient route nationale numéro 24. Ils ont parti à Yakoma, ils ont fait la frontière, ils ont la route nationale numéro 24. Ils ont la patience, ils ont Yakoma, Kota Koli, Bado, Loko, Karawa, Boussinga. C'est impossible. Il y a un cadre à 100 jours. Parce que tombe sur le côté du gouverneur, 100 jours déjà financé. Sur le gouverneur, dans le mois de mai, dans la salle de remise du début juin. Donc, on s'en joue en février déjà, tout ça. Programme d'urgence. Programme d'urgence. On a 0. En tout cas, au Kenya, parce que c'est là 100 jours. Au office 0, tu as moi 0, Bamamaboulou. Office 0, tu as porte-à-porte. Mais c'était impossible. Donc, on a 100 jours, bah, bien. Non, on a 100 jours. 100 jours, c'est là qui. Bah, document, on a un combo à document. Qui est 100 jours, autant, 300, $400,000, je pense, pour la réhabilitation à Tronçon, on est à 75 km. Au moins $300,000 pour la réhabilitation à pont. Si on retourne directeur pour bien sûr, mais bon, ça, les gens disent, oh non, bon, ma machine, elle est au Koufa. Moi, pour ça, l'anzélé, malade, moi, été. Bon, tu bien ça, mon bon, c'est la pièce, c'est à Kinshasa. Dit, tu as bon, c'est la pièce, c'est à Kinshasa. Bon, aussi, bon, ici. Bon, voilà, et nous, on a qui, déjà, office de route, besoin qui caca. C'est là impraticable. Impossible. Peut pas si moko ya kosakanate.
Donc eloko na moi mukuse de loko toka ko passion yo kutaki za kinde wana impraticable indescriptible il y a hôpital ko to lobate hôpital la badolité ti lelo tozo bunda to salignon se singa ko sala mais ndenge na kutela kiango ba ko benga hôpital général badolité mouroir donc soko koti kuna wa sala opération aux en a 0,002% de chances au malabo moi le banzamba za opération ka miki ya appendicite non okufa kwa soso wa mbinzo okufi okay okufi tu es perdu 2 millions d'habitants hôpital yaka moko wana monene hôpital général ya badolité ça parce que badolité ça ils ont vu infrastructure ça yo comme hôpital de kosango to ko inviter yo il faut ya umona na koyaka TV za radio T il faut ya ou la réalité ils ont nord ubangi ba umona ba doit comprendre que c'est vraiment un problème sérieux au monde hôpital général infrastructure kitoko loko la kangaliema au côté au monde ba aller ba pavillon wana bâtiment Mobutu hôpital général kitoko de kosango mais kota na kati c'est vraiment c'est impossible c'est invivable yo komona même na kuti na hôpital mosusu net na loko na banzi mobili ezali loko ezali na territoire ya Businga tango na kotambola na kati ya bamboka policier to monaka ndenge ndeko zolo na loko yesika na tambola na kati hôpital ozomona d'abord mbeto ezalaka te moto nyonso so akena hôpital wana ezali ne bitoko etoko nde ezali wana mama akobota likolo etoko so assiste na table opération mabende na mabende bakusin ezalaka malonga te soka lungu na table accouchage kiti so table d'accouchement wana aye na salle d'attente wana etoko batandela nde etoko ya ndele batandi likolo basali na planche bapasoli mabaya bati etoko bati liputa nde ala likolo nango mwasi auti kobota bon moi si on a kuti situation mususu na kuti wana ezaki somo de kosango ozomona ba memi mutu na vélo s'il vous plaît même pas na moto maman moko ba uti ko sala césarienne na vélo pe asabo tamboli 140 km ko banda auta na zela lisala ko bima Businga na zela boso mandi 140 km à vélo na pota ya césarienne o sali malade pe si infection ko kite pe batongie na singa ya suki singa ya mwindu singa ya mwindu ya suki ya kabidi neba sonye nango neba matise ikola vélo moto pété malembe na pote ezotangaka titi 2 jours na nzela na kati ya bazamba kaya koluka mo hôpital mo malonga na Businga ndeba bandeni ko kosala nzambe na batelaki mamango nzambe na pesa kibombo na voilà les conditions où se retrouver nzambe congolais na mboko ya ye Mobutu 32 ans kei Kabila 18 ans na mboko oyo 18 ans ba ressortissant ya Grand Équateur bato ya Nord Ubangi bozwi pouvoir awa na makambo etali géopolitique biso na géopolitique tokozanga te biso na géopolitique tokozanga te biso géopolitique tokozanga ekoma nzembo géopolitique tokozanga te biso géopolitique tokozanga te bokoti na kati banda bokota na kati ezobe pona mwasi na yo pona bana na yo pona bandeku na yo obakisi pe makangu likolo wana me bato yo pona yo zwelaka bokonzi okanisi bango te boki l'hôpital bakotonga moto na singa ya suki kino lelo na nzoto ya moto singa ya suki mwasi auti maternité aboti pe bakamati libaya batie likolo nango babakisi etoko na liputa nde mwasi wana akobota non ça c'est invivable nde biloko ya boye nalobaka vomie moto azala na cimetière ke abika boye biloko ya boye po ate ebembe ya nécropole eza na valeur koleka moto ya boye ebembo batie na cercueil bafuteli 4800 babongisi na esika bakotie ebembe balati na costume oya nécropole kasi moto akovivre na bomoi lolenge boye et ça passe yo ozali gouverneur oya liboso osali eza diagnostic nde pasi oyo okutaki kasi yo kozala plaintif te oyo okutaki yango wana kasi depuis oyo okomi otikala obe na français nini oyo osali avant toko tozonga na likambo wana nalingi bandeko balandaka même vidéo yesika yo kendaka na l'hôpital bamona tango tozonga yo ebisanga sika boye sima kokuta pasi ba réforme to ba avancer nini oyo osali tokoloba lelo nakutaki na nakomi na zete kasi be onga la sali yango à tout à l'heure précieux muyoko sakana na nzoto molimo kosimba te kasi na pasi na motema
botala yeboko gouverneur akendaka na Guadeloupe na kokoma kuna soki nzamba alingi mikolo ekoya kasi na pasi bozotala ba image eza esengo te bato ba okuka te batala te kasi bato ba okuka botala bobeta liso na baninga. À tout à l'heure. Des soins de santé historique du Nord Ubangi, situé à 100 km de la ville de Badolite, inauguré depuis 1968 par le feu maréchal Mobutu Sese Seko, où un mémo lui a été remis par le docteur Sénémona Edgar, le médecin chef de staff, avant de procéder à la visite guidée. Les constats au cours de cette visite est amer, d'autant plus que les lits de cet hôpital sont dépourvus de matelas, les malades sont installés sur les nattes. Cependant, un beau vent a soufflé dans la salle de la maternité lors de son passage. Il a pris en charge le frais d'hospitalisation de toutes les accouchées et les césarisées. Le gouverneur a en outre promis son soutien à cet hôpital pour une bonne installation des patients et surtout une meilleure prise en charge. Merci. Le constat il est pratiquement le même à travers la République démocratique du Congo. Nous pensons qu'en tant qu'exécutif provincial, nous allons pouvoir déjà apporter notre pierre, intervenir urgemment en ce qui concerne en tout cas une assistance en literie, en intrant particulièrement en produits pharmaceutiques. Et nous allons voir, en tout cas faire notre rapport au gouvernement central avec de nouvelles impulsions et sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons voir dans quelle mesure nous allons pouvoir apporter notre pierre de rénovation à ce beau cadre qui recèle une histoire. Parce que dans notre province, en tout cas, nous pouvons dire que nous n'avons pas plus de 5 hôpitaux comme celui-ci. Donc c'est un bijou à entretenir, c'est un bijou à rénover. Je pense que nous allons nous y mettre en tant que gouvernement provincial. En tout cas, dans les prochains jours, dans les prochaines heures, nous allons déjà intervenir efficacement en ce qui concerne la literie, parce que nous avons vu des enfants à pédiatrie à dormir sur les nattes, sur les planches. Je pense que nous allons nous faire ce qui est nécessaire pour que nous puissions réduire un peu la difficulté que traverse cet hôpital de référence et historique. En outre, je profiterai aussi de dire à tout le monde, bientôt, dans les jours, dans les semaines à venir, nous allons organiser les états généraux de la santé et les services de santé au niveau de la province, pour que nous puissions savoir. Wana Bouti Kolanda, ndenge monsieur le gouverneur, ya ba province akenda ikuna, na pasi na motema. Kasi ndenge na tunangi motuna, nini toko ko retenir lelo, depuis oyo yei, na otomoni nde ezalaki pasi kasi lolengo yokomi nini yo sosali. Merci Ndeko Sango. Je pense qu'il faut circonscrire le Komoko. J'ai eu une difficulté, c'est l'information. Et ça, je crois que parmi les déficits qui à mon actif, un déficit communicationnel. Il y a au moins une vidéo où tu belé ba éviter. Tu gouverneur Kenda qui n'a qu'à bamboka, kota la popito à Katiazam. Ba réalité wana. Et aujourd'hui, nous avons commis pour la bourse politique, il nous permet de se couvrir tout le monde à même autant bol. Même autant bol, parce que ici comme moi, qui j'aime bien, quand tu as besoin de bambok, de la commission pour information wana. Et c'est que yokana. Yokana, il moun on a payé pas si gouverneur zolo ka koyeba pas si la population est dans le Kenya dans zboka koyoka. 3 500 000 francs congolais de recettes aujourd'hui. En février, il y a 2020, avant Covid. Nous avons quitté moins d'une année après. Tu as réussi, je crois, moi, qui a 45 millions de francs congolais de recettes. C'était vraiment fait en moins d'une année. Du mois de mai à février 2019 à février 2020, tout ça qui recette, comme il a 44-45 millions de francs congolais. Donc nous avoisinons déjà les 50 millions de francs congolais par mois. C'est peut-être pas beaucoup pour les autres provinces, mais pour la BISO, c'était déjà un pas. Un pas quitté de 3 millions. De 3 millions de francs congolais à 50 millions de francs congolais. Nous avons déjà réussi, déjà, nous avons lancé, pour ça, les Bosso et lancé qui travaux de réhabilitation routière par cantonnage manuel. Avant même le ministère du développement rural. Et ils ont idée à combien moyen de bord. Mais tant que Covid est de kocha biso nyonso na mobulu na tamboli pe na mikila poto ndeko sango moni mutu nyonso so ko bandelo ko sika lelo te ko tonganda nde obandi avant tonganda il faut chemezal
Bata schéma ils allaient avant tchama banga pour sa fondation il faut ça non fouille donc bah j'ai pas fouille ça fouille ndebo ba ndeko tchama moelon ndelo to banda ko ça pendant la première année il fallait d'abord ko ba ko contacter ba oh ba ko ya ko sur la province totambo mi kila poto to moni ba tu kili ki o ba promettre qui que ba disposer à quoi ko sur la province donc démarche na liboso vu que moyens alité je peux pas vous dire le nom la seule action telle les actions sont là dans cela ba image ezali auto ici avec les moyens de bord il y a ba capacité il y a ba opération il y a ba service de sécurité n'est toujours doté ba makambo mi tout kabanini mais il loko ezaki et motuya te de permettre à la province de devenir autosuffisante auto-indépendante ba tu ba yebele donc, on a financé le projet même à $1 milliard, $2 milliards, mais garantie souveraine sur le si le gouvernement ne donne pas de garantie souveraine. Ne pas si la province est belle, c'est là qui coûte proposition. On a ceux qui ont octroyé la province, la garantie souveraine limitée. Tant que la province et pas que ça va tout bon, la province va gouverner bon mais le gouvernement central a sûrement option pour ça la garantie souveraine. On peut permettre bon garantie souveraine, ça veut dire investir à investir alors de 25 millions pour le gouvernement après une garantie et qu'on permettre le développement dans la province et belé. Ah, il y a directement la province directement. Au lieu à la province na centrale, pour centrale et comme français belé pour comme la bino. Mais malgré ça, mais pour la garantie souveraine c'est la centrale. Mais quand il y a la centrale, le gouvernement central et que Sungabiso donc il y a un sol les acquis de la Pesaka pour que permettre ma province passer notre province notre biso au de janvier au 31 décembre au ça $50 000 la passe du 1er janvier au 31 décembre pour que ça $100 000 pour ça même 2 km aux Zawapi parce que société zaité quand on va commercer petit commerce on va tirer la pile on va tirer milanga ba bière on va masangezo takambandaka on va zo moi masangu na moi 10 sacs moi 20 sacs masangu moi café na kioteka c'est ça les gens qui payent ba taxe les lots mosusu kutu négociant na ko sexayo na kei contrôle na barrière na monde bato futisa mutu régime makimba mibale na soso mibale na barrière bata recette bato futisa futa taxe maman otizando azongi na moi 2 mitu na makimba comme na barrière ba futisa pour na 2 mitu makimba na soso mibale yaki nango 500 sorité bakangi soso moko voyez un peu place au ici ka bateau de province ils ko lukaka ba taxe province wana d'abord te tikana na iba province wana nde province esika bakengo te bien voilà place oyo zawana nde esika bakengo adondo voilà province wana kengo province ndo ba kengo wadondo oui nde esika oyo kengo auti yangwana nde esika kengo adondo seti yale auti wana province ndo ba Général Nzimbi auti wana non bangi Mobutu pe auti wana non bangi difficulté angwa Bemba nda azamu takuna te yaza muta Sidou Bangi Sidou Bangi Jean-Pierre Bemba Sidou Bangi mais zaka Équateur ezaka Grand Équateur bon José Makila yepe Sidou Bangi mais yaza moitié botata na Sidou Bangi bo maman na nord donc yaza ezape pas ba José Makila bon Jali Seboussa Sidou Bangi donc au monde tala no niveau société ça a été mukolo mususu kutu ndele parce que au moins il faut actionner ba acte génératrice de recette mususu pour maximiser population ça non passe population ba ko ganga et aux intenable même na ba acte générateur de recette la biso na ba nomenclature au monde que même muto atabaso ba bomi taba il faut muto foutre la taxe parce que on imagine que gouverneur na ba membre gouvernement na ba service nous sommes là en train de réfléchir où nous devons activer ba taxe pour que bisika ba bomi taba wapi bon un franc fiscal c'est 1000 ça veut dire c'est $1 bon un franc fiscal c'est $1 ça veut dire que il faut même 1000 francs 2000 francs pour l'anda en place bon m'a dit taba par jour donc bon l'anda dit c'est impossible. Donc société égalité société ezaka ba petit commerçant ne ba kofutaka taxe ba kopéranga ne ba tofutaka taxe si ba comme ça na 45 millions mais ça passe province et se développer ndenge nini assemblée provinciale ba député bazali boza pena ba député bango ba siégeara wapi bon moi badolité ça un avantage ba infrastructure bango quand même bazana bâtiment ezali ba ezapela bango te mais ça bâtiment moko ba ben en montagne zekele ne trouve pas un amphithéâtre moko moi kitoko plus ou moins mais c'est réhabilité mais c'est avakabaron de cadre moko plus ou moins adéquat pour na koyeba na ko sangana pour na kuna lipa ezali ba doya lipa
Bon, lui, par exemple, quand même, Équateur, vous savez, Équateur, pour nous, en Équateur, c'est un problème. Très bien. C'est la dernière souci. Les luxe, c'était. Les luxe, c'était. Pour battre, il y a la nature. C'est 100 francs congolais, donc ça, c'est juste pour entre parenthèses. C'est-à-dire, pas si Nabino est nini, na Norubangi. Pas si Penze est nini. Parce que Kolia est là, na Baneko Banga Ponanzala. Mais le rôle de Bisinga déjà que Nzala, les derniers soucis, c'est-à-dire, Batobacha, on a monté pour Kolia, Penza est bon, il y a na Kolia. Monsieur Zara, parce que les autres, ils sont maboum. Mais ça, Kolia, c'est un monsieur qui a lié Makoko. Na pondu to ko kolia te mais au moins ezali na mabele atina le boum pour calmer ka kansala donc ko calmer nzala to ba calmer nzala non ba calmer na ba nzala sans problème bazana nzala ba calmer ka balia ka te mais musala ezate pour na ba jeune tozo ko bunda une année à coronavirus au décosango photo le baron bosembo et puis si mobulu na ba jupe gouvernement libabé vraiment bokoti boye malade pe bandi mbala moko malade bandi un paiement et bandi yozo mona na bandi, nous avons soumis na komi na matisi recette provinciale depuis na komi. Mais avec ça, on a pris cet exemple. Le mois d'octobre, 24 millions de francs congolais. La recette à province, mois d'octobre. Mois de novembre, septembre même septembre. Septembre, on a 27 millions de francs congolais. Novembre, Tukiti n'a 16 millions de francs congolais. Décembre, 13 millions 500 000 francs congolais. Décembre 2020. Janvier, même chose. 13 millions de quelque chose de francs congolais, s'il vous plaît. Recette, il y a province, on peut essayer de faire le maximum, mais Kotongambo, 1 kilomètre pour des groupes de dessert agricole. C'est pas là que nous avons des députés qui ont aspiré à banana. Banana, pambo, autant d'hectares, ça fait autant de milliers de dollars. Député national à Funa. Vraiment, j'étais édifié par un jeune agronome. Et c'est là que l'on a attiré qui attention à Bissou. Et là, quand on a Bissou, on a Nzela. On a payé Bissou Nzela, on a payé Bissou Bilo pour Rolia. Moi, on a payé Bissou Nzela, on a payé Nzela. Kobana ya comme 400 km ba bongi service ngo yo komona bato makasi bingambe bazala bato bilanga me zela ko sala bilanga ko bimisa biloko ko kenango ndenge nini akosala mo mukina bilanga na ye na mwasi na bana balei biloko poli moins que développement pouvoir d'achat mata ezete mes premiers employeurs na Norubangi pe na ba province belé net ba biso dans ka EPST ba enseignant dans l'état est mokonda za l'état fouti ba tout sentiment mouvement écoute. Mais ce qui l'État fouti ba tout de Kosango, je vous dis que ceux qui m'ont retard quand il y a un mois d'un écota mais écoute dans boka. Écoute ma la qui tout premier pouvoir d'emploi. Ba monde bazo zo pour ko na mboka ba école les gens mécanisé ndambu depuis gratuité ça vraiment c'est un point positif. Donc féliciter mon Konzamboka. Ba to balongona ba 80 000, ba ko na ba 250 000, ba 290 000. Biloko andimaki jamais qu'on imagine fin c'est des millions pour eux. Bien qu'il faut matérialiser, mais c'est déjà comme bateau, presque messieurs, des gens plus ou moins responsables. Pour classe, qu'on n'est pas un biseau, Nanoro Bangi, Anemobimba, Moutafout a 100 000 francs congolais, peut-être même pas $100 pour toute une année de scolarisation, même dans la vie de Badolité. Ils ont passé les $400 et commandé $100. Année scolaire Mobimba. Mais pour les mêmes formations, pour le Bado, on a un diplôme, on a un diplôme de temps dans le collège présidentiel à Badolité. Pendant qu'à Kinshasa, ici, les minéraux, les avaient 400, 500, $600. Mais là-bas, j'ai terminé, la faute un maximum pour toute l'année. Mais il commence à $100. Très bien. D'abord, sur l'école maternelle, là, au Koyoka, $1,800. L'école maternelle, c'est $1,800, $1,500. Et ça la passe, si bana izama, babenga, il a un problème, babo type balobi, bana bazozonga classe. Mais il faut voir ça la confirmation. Moto atangaki premier wana azomba c'est deuxième fois faut ta confirmation à $35. Donc na ça qui moyibi moko eza organisé l'état pe ayoka kamakambango mais de fois to kotika ngoka boye na éviter inefficacité tactique ya contrôle à l'état na bisikebele. Donc likambo ya priorité de priorité. Premier ministre uti kokota o multiplier ba consultation nga na éviter ça malukonde oza elenge excellence to ebindengo ya wa makamoso e fallait salama na éviter so keza eza passe Antonine chef de l'état sala ki consultation ayambi bato ya ndenge nyonso ba chege ayamba ba musicien ayamba ba comédien bato nyonso bayamba ki bango tolobaki umeli alobaka une semaine 2 semaines finalement mokonzi ya mboka azalaki na kimia biso no sopesa ki chance ayambi bato nyonso mokonzi ya mboka silisi ayeko nommer informateur baati lukwebo baati pe na tour na ye abandeli so be consultation akamati ba député à côté na kati papa
nde mosala na ye openza bapesaki ye apesi rapport na chef de l'état tango pe Sama Lukonde akomi premier ministre akepe kokuta na ye pa apesi rapport mais Sama Lukonde aye liso abandi obe consultation mobimbaka lokwa mokonzi mboka asalaki kasi toko lekisa ngonga pamba misala kosala ezali ebele boko ka bandeko bazangi nzela ya 400 km ya pamba 400 km ya pamba 400 km ya pamba pona kosala nzela toko kosala nzela te yango nde priorité soki 100 jours et reçu awa te ezalaki échec yo lokola elenge oyo komi esengeli yoyoka makambo baninga no bilenge bakoyebiso baza pe bakontina bisiko bango batie bango ekosalisa yo za magicien te nano koma kuna te tango mosusu mais tango yoki bango kamata mayele na likambo wana botika distraction ba consultation eleki ebele gouvernement ko mamoko nini esengeli toyeba gouvernement ko tokoti déjà mois de mars c'est comme ma journée na poto ezalaka président bimi lelo premier ministre na poko azoyeba et puis mikolomi balé gouvernement musale bande biso d'abord tous un problème il y a budget tous un problème il y a société otali social à bato otali nzela otali courant na maizalité kasi ba nommé premier ministre tokomi kozela lisu pour gouvernement donc to kozela so il peut ba nommer gouvernement to kozela lisu mois 2 semaines à ba remerciement nous les ressortissants de remercions le chef de l'état pour na kosala confiance dans moto na biso et goben na mois 2 semaines simande musale gobanda kala mingi to komona le 30 juin ba défilé bandi bowe la ngunga bowe ba isika to wuti na isika to za ukende. Monsieur le gouverneur, malgré ba pasi oyo lobby na ba réforme oyo lobby ki okoyi osala kaka côté à recette parce que biloko ebele eko senga misolo ya gouvernement central et puis ba projet nyoso kenda ko zo libanda oye nango lobby ki komi moi pasi pamba te sengela ki transité par gouvernement central OK ceux qui vous allez quand même n'avoir pouvoir moko limité ba pesa ki bino ko permettre bino bo négocier ba marché msous ça c'est un souhait je pense que gouvernement central ba ko landa ndenge yo moko lobby ki bolobaki na kati ya likambango kasi malgré bonne foi na yo député provincial Michel Senemona asalaki motion moko ya défiance contre yo ko accuser yo na mégestion atako mbongo ngo eko mamuke ba 45 millions mais ba ko benga ngo mégestion et que le 12 décembre ba beti yo loko wana esengela ki dejo kwea ti lelo ko ite yo moto sali volonté kasi au retour ba foutu à monnaie de change ba ko beto ken mais gestion ba ko reprocher sur nini consciemment loko za mosa na nzamba ko sate Gilbert Kankonda ko réhabiliter bino kasi une certaine opinion ba boyi na bango pe ba député ba lobi ata réhabilitation à la pesalité ozomi yo kandenge nini ozongeli déjà mosala to ozongeli te moyo kita kuna na gwado ezate pa na bino na noru bangi oko banga ba reprocher au nini lisolo ngo ezanini kamba motion wana. Merci beaucoup Ndeko Sango, je pense que c'est à profiter pour l'occasion pour moi ko éclaircir moi bandeko pour la peuple na yo azolanda yo pour nanga la motion de défiance votée par les députés provinciaux et ça va bien en l'expression d'un besoin de la population pour nani je dois être sincère population en jour loko yo sale maté ba réalité ya ba 13 millions ya ba 24 millions ba 25 millions population est bien montée ba député wana baza élu directement mais pas ba population wana ba député ba kwa koyeba que le gouverneur a une difficulté en bon mais la population ba koyeba ngote ils sont sous la pression ya ba électeurs na bango et ils ne peuvent que agir dans le sens d'aller vers les besoins de la population na bango et personne ne peut les condamner en tout cas pour ma part c'était l'expression d'une volonté d'une population. C'est comme ça que dans le lobby était. J'ai compris que j'avais un déficit d'information. Pour ceux qui ont information, ils ont bien distillé. La carte de la population a bien pensé à la et la population a comprendre pas si l'autorité na bango n'est peut-être ma campagne dans des moussous. N'est-il pas les longs ambassadeurs na la politique pendant qu'on fait comprendre les multiples difficultés que ça a été. À tant aux populations en ose dans ma campagne nzela. Donc metali ba hôpitaux donc metali ba kisi na ba hôpitaux donc metali makamba musala na mboka ba entreprise ba musala ba exprimer ngo ndenge on a pression quoi ba député non nous sommes tous voter bino mais sur place toujours mon l'autre côté alors il devait quand même faire le travail parlementaire dans le sens de faire voir aux élus na ba électeurs na bango que ba yo ke la kabango et je crois que c'est ce que je profite toujours de dire et ça que l'eau peut permettre de tirer pour ce motion on a raté tant motion on a communiquer ndenge sengeli la population non t'as la difficulté gouvernance en a reboué
C'est un exercice parlementaire. Où condamné Bangote, pas député, Biska Bazali, je crois que c'est Ozo Landangaï. C'est vérité, Zani. Non, c'est ce que je dis. La vérité, c'était la pression parlementaire. La pression de la population, des électeurs. Alors maintenant, il faut sur la population, il y a des députés pression. Au Sénégal, il y a des Nalikambo. Il y a on appelle ici une information. Je suis d'abord jeune, la majorité de la population, c'est des jeunes. C'est juste pour moi, démarche, faire des fonctionnements. Il y a toujours des fonctionnements. Non, c'est chez moi. C'est ma province. Et jusqu'à preuve du contraire, je suis gouverneur de province. Donc, dans un cas, ça va démarche. Nous avons gouverneur de province à passer ça, tous aux mille obéla. On est en nostalgie. Nous avons gouverneur de province, ça pas de Kinshasa. Nous avons le seul gouverneur de Kinshasa. Non, monsieur Salemaki, mais il y a un peu de VP Masalaki. Et puis, je crois que tous les collègues gouverneurs, le moment effectivement, parce que il y a quand même des irrégularités qui ont été relevées, et si ce n'est pas des irrégularités, il y en a qui vont juger que non, la motion, parce qu'il y a des irrégularités, il n'est pas dit, bon, on va voir un peu. Mais qu'à cela ne tienne, pour moi aujourd'hui, c'est un message qui a été lancé, que moi j'ai dit, j'ai compris le message. Je suis gouverneur de province. Ok. Voilà. Je suis gouverneur de province. Et ça, message dans notre jeune, nabiso, la population, même notable, nous comprendre la réalité à Makamboza Kangwana. Et l'autre déficit de ma part, parce qu'il faut que ça l'introspection à Marco et Sengeli. Ce que ça la Makambo, sans Batouana, Bakolombo, vous considérez tout ça contre Bango. Dès le moment où on a démarche sans informer, bon, l'idée que non, mais pendant les temps passés, et on suppose que le gouverneur n'a rien fait. Pendant que le gouverneur n'a information, je suis toujours bunda. Donc, je crois que c'est un exercice parlementaire. Et aujourd'hui, on a tiré cap et par Total Aliboso. Donc, ça bon qu'on a province, et le on a député, ça qui ni expression, il y a population nabiso. Dès le coup, que les choses se sont passées ainsi, et puis d'ailleurs, avec l'union sacrée, si quand on toujours blocage, FCC, caché, blocage, mécanisme, et je pense que le chef de l'État lui-même a déjà promis qu'il va s'impliquer, et c'est quelqu'un qui tient toujours parole, toujours en parole, très bien. Nazo Zongelayo. Nathan a une information du jour, Napé Samaïb ici, si ma moi élément, il y a ONG Angèle, le coach Miller Azalaki moko invité na biso mikolo uti koleka alobaki sengela ki batambola ba projet zaki ya malamo ko tambola na mo habité elo ko sunga bango bazo même projet moko ya monene ya ba panneau solaire ngai moko na expérimenter yango ezali ya bonne qualité akozongela biso mikolo ezako ya coach Miller na pesi mbote to kamata élément. Mais avant cela, information du jour. RDC, Maître Arlette Odia constate que l'Union sacrée n'est construite sur fond de l'apologie de la pensée unique et laisse les CDU un mouvement politique, un mouvement apolitique. Donc, à Salilo, on a CDUC. Maître Arlette Odia Azali, maman moko na yambaka mikolo uti olekao. Ya pembe boala taka mwa bilama maputa. Zara na parti ya ndeko vidie chimanga kasi ya Monique makambo Union sacrée yo ndenge zo kendele zaka lokwa bo boutisme c'est loyi amilungwe na ye na ndenge na ye atiki yango to koyamba ye mikolo ko ya pona ko ba motivation na ye ndenge yango salami. La sortie de la Senko apparaît comme un coup de pied gratuit dans une fourmilière sans avoir exactement ce qui en résulterait. Direction des communications du chef de l'État. Formation du gouvernement Samaloukonde, les consultations sont terminées. RDC, pour les G13, la réussite de l'Union sacrée n'est pas l'euphorie du partage équitable, équilibré du pouvoir, mais plutôt la conduite des réformes. RDC toujours. La Senko suggère au prochain gouvernement d'inscrire parmi ses priorités les réformes électorales et celles de la loi portant fonctionnement de la CENI. Makambo est très important parce que tina sikoyo nanotoponi banimateur ya sika ya CNT tokozela yango maponomi kozala 2023 to na 2022 et sengeli to kamata banimateur ya sika po makambo déjà ya Ronsard Malonde se botaki makambo bato bakufa pe na kati donc kombo ya Ronsard Malonde balto alingi ko kango soutien po ata bibembe o bakendaka bako sepelate donc Ronsard Malonde ozande kozape lenge lokola ngai me nandimite ko kozonga isusu nandimite wana soki bato bayiso ka yondo kozala bazo kosa nga nandimite ko kozonga esengeli bakamata bato mususu kasi au-delà ya o wana
Et c'est ngeli pe misolo et mon a pour l'élection en 2023. Généralement, ndenge salamaka. Na budget nyonso annuel, ba bomba ka mosolo. Pour na kobongisa maponomi na 2000 na 5 ans tolo ba 5 ans mibumi tano ekolanda. Bon, na contexte actuel, mon konzembo kazwaki pasi. Mibumi bali. Moya sala mosala mwana mozate po bato na ye bazaki malamu te. Comportement ilunkamba ndenga salela kama kambwawa nandimite ke ilunkamba bomba mbongo nandimite lobaba ibisa biso soki to ibite mais nandimite ndenge nazomona te tute so tato azaki nango nandimite ka bombo mibumi bali leki sika to tikali na 2 ans et sengeli ko bakisa mbongo so mibumi bali po ko mamine na 2023 ko lukarese te po yango ne année électorale siko na 2 ans oyo to ko kisa mbongo ko sala ba élection to ko kisa te na ebite. Donc, Sama Lukonde, Premier ministre Asika, il y a une priorité pour développer Bomba Mongo. Pour te fête, il y a 2023, ils ont gâté. Kabila ça, ça qui biso moi kolango ya 55 ans, ata ko nasuka baby saki, nesika 5 ans, kumba ki biso nesika 7 ans, bato balinga ki yangote. Sénat, élection et installation ce mardi des membres du nouveau bureau définitif. Élection eza au Salama, suka nango lelo. Donc, je pense que mokolo lobby, makamonyo c'est aussi là. Ebola, plus de 100 cas suspects déjà notifiés à Ituri. Ceux qui makambo Ebola, ils ont mis na Ituri et au Salabiso Passi. Ministre de la Santé Teni Longondoye a outi okenda. Kasibata la ministre de la Santé a kokota mbango. Mouyembe moto asala ki pe kisi alikamango mbango babiti na kata molongo pote babikisa bato. Maladie e panzana te po ekozala pasi Covid ezo nyoko la biso déjà. La Muka, la cellule politique et recadre Fayulu et Muzitu. Vaccination contre le Covid-19. Les PEV ciblent 4 provinces. 33 personnes condamnées à des peines de 5 à 14 ans pour viol sur mineurs à Mambasa. Lualaba, des policiers aux arrêts et d'autres en fuite après la mort d'un détenu au cachot de Kakanda. Nangagina Loba, makambo ya Freeland Bank. À Freeland Bank, oyebi na mboko oyo bato babebi sa ba réputation bato mingi. Ata ya ba entreprise bato bili baza victimisé et baza pardon ba victime mais pas baté. Et ça, na moto muso avandi na ndako to lingomba ya bato baloti babite photo bomuna bato ka kop. Ndenge bakolobaka pona bosolo to pona bato belé. Mais l'honnêteté intellectuelle oblige. À Freeland Bank, bato bako sala kuna bazai ba congolais 98%. Je pense que ba camerounais bazako bemisato. Nyonso batika lobe ba congolais. Congolais zayo, congolais zangai. Soki na BBC sango ya bato wana na bomeli ba congolais meke musala pe bako zo insulter. Banque wana ezali très stable, ezali pe fiable. Mbongo bato bako tia na kati. Eloko moko ya kobanga ezate. Soki esika bato bavandi matata ezali na makambo ya misolo. Ezali na ba commission o esengeli elandela likambo wana pe esika ya kofunda. Mais moto moko asali enquête azate. Moto moko pe ake kofunda pe na l'état to na makambo mosusu pe azate. Obebi loba loba ya bato bolingi bo bebi sapote bo pesa bato bobangi. Bato baza déjà na pasi ya makambo ma igol dao. Oya kabati misolo na bango ebele nzele ke ekoyebana te. Kasi po na Freeland naza kosenga na bato babanga te. A Freeland ezali penza esika oyo ya malamu parmi ba banko boko kochela motema pote bandeko na bino baza na kati. Ngai moko naza na mbongo na kati. Bino pe soki bozwi mokano ya kosala na moni mabe na ngote. Okoko boma mbongo na sécurité. Soki mabe ezali tokoloba kasi ti sikawa na vérifier na moni mabe te pote ngai moko pe nazali na ngai inquiété te na misolo mo ndambo toza nango tokobomba kuna. Je pense que ezalaki très important pour na bilobela lobela ya bato bobanga te bo continuer ko pesa confiance à Freeland. ONG Angel, on suit en image toza kozonga to be sko likambo ya Équateur. Lolenge nini ba notable ba ressortissant ba koki pe kosunga province au-delà de la volonté au gouverneur Azanango bazali limité na moyen. Le coup la paix gouvernement sali le côté sur le plan central pour na rétrocession pour ba zonti mbongote moyen ko pallier yango na lolenge muso ezali. En image, on se retrouve après. Au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 1er mars à Kinshasa, le collectif pour le développement et l'unité du Congo, CEDIC en sigle, que dirige Maître Arlette Odia, a procédé à la présentation officielle de cette structure et annoncé sa démission de ses fonctions à la Convention des Congolais unis, partie chère à Vidier Chimanga. Pour elle, l'union sacrée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne répond pas aux attentes de la population. Elle juge inacceptable de voir un système politique sans opposition. La nouvelle vision du président de la République Félix Tshisekedi ne répond pas à cette nécessité sociale. L'opinion publique ne sait accorder ni chance
ni crédit à telle vision informelle qui, d'une part, ne permet pas aux adhérents et non-adhérents de préalablement la scruter, l'analyser ou même la critiquer. Et d'autre part, elle se construit sur fond de l'apologie de la transhumance, de la garantie de l'impunité, du culte du chef et de la pensée unique, désapprouvée par les forces vives de la nation, toutes tendances confondues. Alors, je vous informe qu'il date d'il y a exactement 2 semaines que j'ai déposé ma démission en tant que présidente de la Ligue des femmes, comme vous l'avez dit, et même les médias s'étaient chargés de communiquer. Cette désormais ex-présidente de la Ligue des femmes de la dynamique Congo-Uni de Didier Chimanga a, au cours de cette conférence de presse, énuméré les objectifs poursuivis par les CEDIC, qui a pour modèle le fait Dr Etienne Tshisekedi, figure emblématique de l'opposition pour la défense des valeurs républicaines. Les fondateurs des CEDIC, dont moi-même, avons jugé utile de lancer officiellement notre mouvement dans les buts d'éclairer les débats publics en vue d'un éveil de conscience collective, de sensibiliser les acteurs sociopolitiques à la culture du respect de la démocratie, des lois de la République et des principes du respect de la Constitution, des lois de la République et des principes de démocratie, d'activer la lutte contre les conflits de génération, mais aussi de participer à la promotion de la bonne gouvernance, de la jeunesse et du leadership féminin. Signalons que le collectif pour le développement et l'unité du Congo est né le 3 mai 2020. L'association qui dirige le coach Miller Day, accompagné d'une forte délégation, s'est rendue au foyer Le Vrai Cœur de l'Homme de l'ONG La Consolation Congo dans la commune de Bumbu pour distribuer quelques biens de première nécessité tels que les sacs de farine de manioc, les sacs de farine de maïs, le paquet de jus, les machines à coudre, les jouets et habits pour enfants ainsi qu'une enveloppe consistante pour permettre à cette ONG de subvenir à certains besoins de ces pensionnaires de ces foyers. Pour le coach Miller Day, numéro 1 de l'association Angèle, il a été plus qu'impérieux de donner espoir à ses enfants avec une meilleure éducation pour leur épanouissement. Moi, la priorité, ça reste l'éducation. On n'est pas là simplement pour assister. Si on peut apporter l'éducation, une formation, c'est très important pour qu'elle puisse devenir autonome, comme les enfants puissent être autonomes. Donc, j'en appelle aux bonnes volontés parce qu'il faut que chacun mette la main à la pâte pour pouvoir aider les enfants en difficulté. Toujours dans le souci d'aider les autres, ces natifs d'Ndjili au quartier 6 étaient obligés de parcourir une longue distance à pied suite au mauvais état des routes pour se rendre au complexe scolaire et institut technique et commercial Likasi où il a fait ses études primaires. Le coach Miller Day, qui s'est fait accompagner par la conseillère adjointe du chef de l'État, Getim Panou, a offert un lot de plus de 100 bancs avec pupitres, des laptops et des imprimantes pour permettre aux élèves de bien apprendre l'informatique et pour les besoins administratifs de cette école. À cette occasion, ces personnalités ont estimé que cette visite s'inscrit dans le cadre de matérialiser la vision du chef de l'État, celle de la gratuité de l'enseignement des bases en RDC. Ça demande que toute personne puisse contribuer de toute manière pour que les enfants puissent étudier dans les bonnes conditions. C'est pour cela que ça nous tenait à cœur de vous faire ce don-là. Nous nous sommes basés sur le pilier du chef de l'État qui est le nouvel homme congolais. Et dans le cadre de ce pilier-là, il y a la gratuité de l'enseignement de base. En ayant ça en tête, nous avons estimé qu'il était très important que les conditions, parce que ce n'est pas seulement la gratuité qui est importante, mais c'est les conditions d'enseignement aussi. Nous voulons que les enfants aient, bien que ce soit gratuit, mais que ce soit un enseignement de qualité. Pour boucler la boucle de sa ronde, le coach Miller Day et la conseillère adjointe du chef de l'État ont pris la direction du quartier Ipen dans la commune d'Engaliema au complexe scolaire Ndwenga où Madame Getim Panou a procédé à la coupure du ruban symbolique de la salle des machines. Les deux personnalités ont profité de cette occasion pour donner 10 machines à coudre électriques et plus de 10 laptops ainsi que des imprimantes. Pour rendre l'utile à l'agréable, comme on peut le voir sur ces images, ces élèves de la coupe-couture ont donné quelques formes aux différents tissus avec cette machine à coudre électrique. Quelques bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier les coachs Miller Day
pour ces gestes de générosité. Grâce à cette dotation, nous allons offrir à nos enfants, premiers bénéficiaires, un enseignement de qualité dans les conditions plus appropriées qu'avant. Une fois de plus, merci pour ces dons honorés. Je dis et je vous remercie. Malgré la crise économique mondiale due à la pandémie de la Covid-19, l'association Angèle promet de continuer à se battre. Très bien. Tozalia wanandeko Isato Dzege waza gouverneur ya Nord-Ubangi. Ensemble na yende tozawoloba maetali politique. Pasi na motema pambate Grand Équateur ya Mobutu Sese Seko kukumbwendo wazabanga oyo atika biso kasi bamboka ya ba to ebele ya Grand Équateur bachaka monoko wa oyoki motazolo ba Gilwando esika ipana bino eza kuna Grand Équateur Kengo Adundu José Makila Jean Liseboussa esika nani susu bato ya kote kuna makasi po ba misu bakufa pe batika biso bakwa gialo bakei ba setia le bakei ba général Nzimbi bakei bangonyo so bakei kasi bato mineno balia ya Lolendo na bao ba betaka musique ya makasi ya bazape bozape la musique ya makasi non ba mite te mena kwa na Équateur mo fali aza binote Koffi Olomide pe abino donc ondo zolo ba les mboka kote ba Koffi Olomide voilà Olomide tala kote na bino 400 km nzela ezate na ibite faito luka Yusundur est-ce que faito zwa motonini ibupa sengela kitozwa nani na ibite kulutu nanga mopao yonde moto yebisa nga mwa makambo kulutu lo banano likambo to kosa yaka tana bosolo to lo batama makambo nzelango yosa ndele. Alors monsieur le gouverneur, curieusement ba notable bazamo ebele kasi nalingi omengana ko yebisa biso ba relation nini yoza nango lelo tango yo komi gouverneur maboko simbisi boni oyo ba grand leader ba pesio bozana ba relation nini pona ko développer province esika bozwami. Est-ce que bozolo baka langage moko bino na ba notable ya Équateur ko lukaka pe quand même ba stratégie comment bokoyi ko sala pour développer province oyo eloko nini sali ke Équateur au-delà ya ba kombo ebele ya bato bazwi na mokumba ya géopolitique malgré nyonso bozwi kasi province ezangi ata 1 km Grand Équateur ezangi 1 km ya nzela botika ki Mobutu ta Mobutu akei la plupart ya bino ba embeli Kabila bato na bino ebele ba embela Kabila pe basala na Kabila kasi mabumu na bango nde zwi Lolendo kasi population na province etikali cimetière pa bate bato bakoko bika te malamu lolenge sengeli bazalela okoko yamba mituna wana nyonso pote na yeba relation zali na bango stratégie ni bosali na ba notable parce que gouvernement ko umela na tandani boko ko sala ba Kivu na ba Kindu Maniema Goma eza ba notable bato bako bongisa eza ka l'état te l'état c'est vrai ka ça ka oya yeme mingi zali bana ya kuna nde bako bongisa. Alors eloko nini pe sali que malgré nyonso province ezaka lolengo pe bako funda bino boko wela leadership nana za mokolo Équateur wana nde komi guerre ML saloba ye Gilwando mikolo bako loba yende mokolo Équateur côté mususu baloba jalise busa bakomwe kotanga mabato ebele bien ono ezani ni po za gouverner ou ebi diagnostic nyonso wa. Merci Ndeko Sango yambona ya no na mituno wana na ça moi petit rappel mukie c'est très important na manda ko loba ke pona ko sala 1 km de route à dessert agricole pour ça donner-moi important il faut $15,000 pour 1 km de route de dessert $15,000 or $15,000 c'est 30 millions de francs congolais. Donc je rappelle pour dire que na mama misolo biso tozana nango na province Nord-Ubangi même pour na ko bonsaka nzela mabele wana ko bamba c'est compliqué. De 1 et de 2, la route qui pose problème, c'était la route nationale numéro 24. Dès que le gouvernement s'entend, il fallait ça. Mais bien en tant que province, toujours qu'il y a ici à Kobana, Kobama, Maboulou, Billy, Pesali, donc il y a une semaine, il y a Moutuka. Parce que tu as l'image à maman où il y a la cantine, il y a une semaine na Zamba, na Liboulou. Nous avons un camion, ça va 2 semaines, pont, pour un camion longwa camion mnene ba man ikoti mwimbale ilanda ni benda me ba nyonso bazokanga to sali wana 10 jours nazola na kati ya mutuka donc to meka ko bunda avec les moyens de bord na les bandeli mois premier mois deuxième mois mais les autres on a 18 mois presque d'impayement des rétrocessions exactes
frais de fonctionnement, ils ont été posés. Ce sont les deux rubriques où il y a la province. Ok, tant Moussous, tu vois, on met bon, dans le cadre de frais de fonctionnement, tu as le coup là, sur les alités, tous en temps, frais de fonctionnement, tout le cas, la province, moi 12 millions, 11 millions, tu as 3 millions, 4, 5, ça. Tout me retient, tout bambatan, mon fils, moi 2 trous. Mais même le peu qui devait nous aider à pouvoir faire, et ben, voilà le gouvernement sortant. C'est comme ça, j'ai été le premier gouverneur qui a s'aligner derrière la vision chef de l'État dans l'Union sacrée. Parce que j'ai compris que cette vision est salvatrice, non seulement pour notre province, mais pour l'image de la fonction dans un Nayango, parce que dans un jeune, et c'est une image, il y a échec, une précision, il y a qui est ici. Dans le notable, les relations, les alliés notables, généralement, ils sont en conflit. En tout cas, pour moi, quand on a un problème de mboula na mboula, le bata moussous a collé pas à bande comme moussous. Mais pas la bise en Équateur, attends les lots comme matin, attends na yo, au colocanier, tout le kin de connaître bokei, aux amours, au lobby, patata, na monaki, papa par lobby, mais si les pays, au beau sang. Ça, c'est la force que nous avons, en tout cas, pas la bise au bangala. Bobundara tongo, soit ni na poko, na poko, na makolo, papa. Boni, na zaka moine, na tika moine, beaucoup bongisa. C'est ça la force de l'Équateur. C'est pour dire que c'est difficile de trouver dans le Grand Équateur, à part comme le leadership que les gens qui ont des problèmes personnels, minimum le Grand Équateur comme on mais en tout cas, en termes de proportion, n'a pas province très faible. Et pour dire que relation notable en tout cas du Grand Équateur en général, ils allaient malamu. Même notable il y a la province de Nord-Bangui, ils allaient au beau fixe. Le Rwanda n'a pas déclaré. C'est le manque d'information que je ne transmettais pas à la notabilité. Le quoi, on a cette information, quand il n'y a pas l'information, et le bêta n'est qu'on a encore notablement encore une sœur qui est notable. Quand il n'y a pas l'information, il y a la désinformation. Le quoi, la désinformation, et les acquis domicile, tu dois balayer, il faut balayer au combo la désinformation avec l'information. Denzamba, sali na mongolu naye, lolo ndezala boso na politique na ba réunion na ba notable donc okutana ka sika comme ba notable beaucoup okutana okutana ko luka ba notable ta les années même au bando ko lo batte kala pona nini et si qu'on a faire voir réalité pour que et ça la net sensibilisation pour que motonyon sont total na nzela moko comment maintenant chercher où to luka wapi total wapi et pas wapi ko ça pour sur ma province biso to kene liboso nde mosala vraiment na mi côté ça qui makasi na kati na yango wana il faut beta pembela na diaspora ba oya bino ba ressortissa pe à Grand Équateur et belé pe bazali ba oyo surtout na tango Mobutu bana belé ya bino bakenda pe poto kotanga ba kolanda biso na minute e belé pe bazakuna ba topenda ya Grand Équateur baza ba beta tolo batangi ba pe maele ba pe na mwa misolo kasi ba kotika la charge na motoko ya Gilwa ndote bango pe senge ba ça quand même quelque chose na commission nzambe pour moi ba loka ba information bonne ezalite. Quand il n'y a pas l'information, il y a la désinformation. Et des informations, tant que je gouverneur, ils ont comparé avec collègues dans la province, au Katanga, on compare gouverneur, le gouverneur à Kinshasa, on parle pas en termes de millions de francs congolais, mais des dollars. Termes sur la recette, même si c'est peu, même si c'est pas assez pour la mais ils sont au moins là. Alors, généralement, associé pratiquement le même type de revenus. Or, c'est très loin de la réalité. Et ce qu'on a dans la politique, qui permet de se rendre compte, même au bazar, mais c'est que, à ça, on a 13 millions de francs congolais. C'est à peine 5 millions, 5 000 dollars. De 13 millions de francs congolais, on a 17 millions. Régie en Kati, des gernis en Kati, recette provinciale, inspection des provinces, Kakawana, deux ans d'année, service d'assiette, division provinciale, Transcom, Kaka na 13 millions. Donc, 13 millions. C'est qu'autant, à la fin du mois, si 13 millions à papier, il faut que 4 à pourcentage. Au moment de la province, on a 6 millions, 5 millions de francs congolais. Chaque mois, la province a Nord-Ubangi. Donc, c'est une précision de taille, il fallait apporter. Une information, on appelle ça notable, comme Kolanda Landa, alors, on a lu aux autres là qui bozui, poste belé, sous Kabila, et puis, Eboti et l'autre côté. Mauvaise foi, il y a bateau, politique, Kabila, on a fait ça, bino, tonga te pas nabino, pour lancer opération tonga et pas nabino. Non, bon, Koloba Kabila, ça qui, je pense que non. Mais je crois que peut-être que l'entourage, il y a président Kabila et Souma qui était. Ça, je peux dire ça sincèrement. Parce que nous avons le Premier ministre, nous avons eu le chef de gouvernement, on va nous conduire la politique au gouvernement. Nous avons monité le Premier ministre, au Soka Lobby, que non, bon, on disait là 10 km, 10 société tel, projet tel, bon, ça là, on a badolité pour société dans Kuboya.
Na monité sur le premier ministre était à la PC instruction bon ça les locaux pour école bon ton 50 écoles na nord bango pour 50 écoles na bassin kusu bon ton na boende bon ton na bonganga na monité investisseur ou ya kobo ya instruction il y a homme politique ou azaï ko diriger moi je ne vois pas. Mais je vois que c'est la volonté politique. Il y a des décideurs qui avant et ça qui aujourd'hui Équateur est dans la situation. Parce que autre temps autre merci. Maréchal Mobutu a fait son temps. On dit qu'il a fait 32 ans, même si on parle de l'Équateur qui les a construits, mais les autres provinces ont été construites sur Mobutu. Tout le monde est la province, en tout cas c'est sous le président Mobutu qui est Banzele Salimi. Alors ça veut dire que ceux qui sont le président Moussou Sayaki, et c'est rien que pas la province Moussou. C'est ça le Dengwana. C'est ça le président Dengwana. Et pour votre information, mon Konzamboka Yamba Kibiso, le gouverneur. Pas Yabisa Kibiso, na moni en tout cas, na passi. Grand Équateur n'est pas na sima. Mais na promet très bien que na simba Grand Équateur pour Grand Équateur ils ont la province où qui va étiqueter le Grand Équateur le la province à Kassai un peu les grands c'était des provinces orphelines comme si parce qu'il n'avait pas de grands cadres politiques né moins ba décision malade moi ça la direction de la province de quitté et le chef d'État avait promis que la et je peux vous informer que les promesses du chef d'État vont se concrétiser pour la Mgongo tozo banobe toi comme on a Guy Luando qui na directeur cabinet Eberand qui lancer réhabilitation en Zela na Sud-Ubangi. Bazai koya na Nord-Ubangi. Chef de l'État paye ses instructions, basi sabiso pour Moubaï Mbou. De Rosango soko moni pour Moubaï. Pourquoi maintenant ce pays c'est un paradis. Pour Moubaï Mbou, il s'allait mis kangi RDC na Branet ko Kinshasa Congo Brazzaville. Molayi nyoswana. Kangi c'est pour ngo sali basala na katika tsuka. Ba pylone ba colonne ezali ti na Moubaï, ti na ngambo Centrafrique. Et loko de tika ba tsaka kabe plateau. Batia plateau et s'il sous le là so bâti plateau au route bado OK ti ata Égypte na nzela mutuka parce que temps ozo bima na nzela on a pont on les relié nord Ubangi Afrique donc Congo nord de la RDC mais relié biso na route transafricaine donc so bimi on a pont basili so kati so comme na Centrafrique OK na mutuka 4 jours comme il doit là. Donc, on a que importation, exportation à Bissau. Et les gars, par Nzela Moulay, Kinshasa, Massou, ok, vous avez un pays frontalier. Nzela Malamoro Tubimi. Or, ceux qui ont un pays frontalier, commerce et ça, les Banzeto, Bato Katara Nagisala, et Robano Relikilawana, et chef à comprendre, demander à payer ses instructions pour que dans les jours qui viennent, l'équipe plutôt que j'ai reçu l'étude pour l'achèvement à point à Moubaïmbong. C'est vraiment d'une importance capitale, pour la Nord-Bangi, mais pour la province union son voisin, pour exporter Nzela Wan. Très bien. Premier ministre Ozo Kota Sika Ndengozo Banda Moussala Boyoki Fatia Sali par Naye a PC instruction directeur à cabinet Beran Kolongere Kashmir professeur à Kendagi ba o Kendepe Koto na Nord Ubangi pour Nzela Wane Salam Mokonzi a pesio yaye commander contrôler corriger chef ça pesi kozela soute chef de l'état Kendakun sikoy ko Moussala bino ndebo landa bo exécuter bo pesa mokonzi rapport pour ba embele pe béton kuna pour ba menge béton ba kozela promesse wana mais mokonzi ça pesi go nakoko beta déjà maboko pote o mokonzi apesi lokola lingira ezambala musuku etikali ne mosala bino c'est mosala bino likambo leadership na mbanda ka boko na Équateur boko welela nani aza mokolo Équateur lelo non en tout cas essayez to belo komoko les générations ezo maté ezo koya tozaki na ba patriarche Lumumba bazala ki wana héros national sima na bango Mobutu ayi sima na Mobutu le musée sima Kabila tozaki na musée Sima Tozu Joseph, Tozu n'a papa Étienne, Tozu le président de la République Félix Tshisekedi. Ça veut dire qu'il faut qu'aujourd'hui qu'elle est commun à politiciens, surtout pas à la grande Équateur, va comprendre que ce qui leadership politique, et ça leadership coutumier, au royaume Moutakou, Fanango Yende Vieti, Soukamokili, non. Ce qui nous a embassé, que nous avons tombe ni Moutou naïe comme leader, au lieu qu'on bundissa, des pères tamso qu'on bundissa ensemble, appuyer. Pour yo moko bon sa promesse de santé mais ça peut que sur la longité balobak ça veut dire que sur le leadership nous sommes mais faut et par la mission nous avons le président Jean-Pierre Bemba dans le Grand Équateur Mobimba qui fut un leader qui est un leader aujourd'hui mais nous avons aujourd'hui des jeunes leaders bazo Bima nous avions Jean-Lucien Boussa nous avions le sénateur José Makila que je salue en passant dans PC Mot mais si capé tout dans la jeune génération à Bisso Siko Tozo Ngayo je vous parle je suis gouverneur de province. Attends, nous allons servir. Moi, comme je suis un leader, ok, na territoire comme c'est impossible. Rocha Zoloté, ok, na territoire Boussinga, Sobolo, Rocha Zoloté. Parce que nous avons leader. Vice-gouverneur, c'est un jeune.
Azaïpe, on a Elia Bosobol. Ça veut dire que c'est une nouvelle classe Tozoya. Et dans l'école, on a les générations, besoin de Guy Luando, qui aujourd'hui, a incarné le Komoko, n'a pas Kouloutou, n'a pas jeune, n'a pas la génération intermédiaire, Tozo, mais conseil le Komona, tout autour. Parce que c'est comme ça. Donc, si je parle de Guy Luando, c'est pas parce que Guy Luando a de l'argent, on a dit Guy Luando, l'autre, depuis qu'il est avocat d'affaires. Dites le sénateur Luando. Mais aujourd'hui, on a que le leadership où ils ont incarné. Non seulement parce que, après ça, tout le monde, mais ça, les hommes, c'est ça le vrai leadership. Oh, tous les gens qui ont incarné génération Sika. Mais ça, l'un monana. Ce que ça m'a quitté, Ganga, m'a quitté population qui a tout ça. Aujourd'hui, le leadership, il n'y a plus que le sénateur Jean-Pierre Bemba, mais le sénateur Luando est là. C'est un leader incontesté, Très bien. Voilà. Alors, toi aussi, Sana Yoawa, avant Tokabwana, Ozalaki au chevet à réfugiés centrafricains en République démocratique du Congo, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres en tant qu'autorité. Makambo ya couvre-feu, couvre-feu et Koba. Batobele bazomona côté négatif ya couvre-feu, mais côté positif ba komonate. Depuis couvre-feu salami soyi bolandeli malamu. Bogomona ke kuluna eza ko kitana mboka. Surtout na kisasa kuluna eza penza ndenge ya lakate. Tola ki mingi a partir ba 22h bakati bato bakoteli bato me kuluna ekiti. Tolobi te ke silignon so kaseza ya ko kita. Wana eza malamu. Et puis bokomi na facilité ndenge bovanda ka famille bokovanda bokuluna koti bino mo boko kanga lokola bakangaki kuluna moko alobi na limité. Batindelinga pe ba image na kotalisa mo mikolo ezali koya. Général Silvano Kasongo atambola na butu pona kotala. Ake kokoma kote ya Bandalungwa akuti bato na kati ya matanga. Bato bache penza banani bakatafat na bango kaka ndenge ezalaka penza lokola makambo eza malamu. Mesure barrière te to sabilo kona ba interlizaki matanga bokoki kovandisa bato te baboyaki yango. Mais lokola bo mesani ko mesani za likama yango tolo ba pe na police ala muka. Eloko bandaki malamu mais komi kolala bo intensifier ba patrouille bo meka ko renforcer parce que so ke na ba place ebelo ko mona bato ba ko sana bango 21 22h. Bato musu ba ko momela masanga na kati ya mapango ba vandi na bango kimia. Général aleka ki botala ba image wana mibale tozali ko zongawa pote naloba mwa mituna mike ya décentralisation toka bwana likambo. À tout à l'heure. Cette visite à caractère social était une occasion pour le gouverneur Isaton Zege Koloke de palper du doigt les conditions de vie des réfugiés centrafricains casés au camp de Ike, localité située à 45 km de la ville de Gbadolite. L'émissaire de Félix Tshisekedi a, après avoir relevé les difficultés rencontrées par cette population, remis des vivres et autres biens de première nécessité. Le jeune gouverneur promet de mener une fois de plus le lobbying auprès du gouvernement central. Objectif, soulager tant soit peu les conditions de vie de ces Centrafricains qui ont trouvé refuge en RDC. Il y a plusieurs problèmes qu'ils ont décriés, entre autres le problème de leur assistance alimentaire par le PAM. Ils ont décrit qu'aujourd'hui, quand un réfugié est assisté à terme de 8250 francs congolais par mois par le programme alimentaire mondial, vous comprenez qu'avec 8250 francs congolais par mois, c'est quasiment inhumain, on ne peut pas vivre avec ça. Et donc ce que je vais faire encore une fois que je vais rentrer dans l'habilité, faire un rapport à la hiérarchie pour que nous puissions voir dans quelle mesure le PAM ainsi que le gouvernement congolais, nous puissions avec le HCR se mettre autour d'une table pour voir dans quelle mesure nous allons pouvoir mieux nous occuper de ces réfugiés qui sont chez nous et qui vivent dans des conditions que personne au monde ne peut accepter pour sa vie, pour sa femme, pour ses enfants et pour toute sa famille. C'est une première descente sur ces sites depuis l'arrivée de Isaton Zege à la tête de cette province. Le premier citoyen du Nord Ubangi a également inspecté les infrastructures de ces camps de réfugiés centrafricains. C'était en présence des responsables du HCR, du PAM et de certaines autorités politico-administratives dans cette partie du pays. La ronde nocturne du commissaire provincial de la police lui a permis de se rendre compte de la nécessité qu'il y a à faire respecter scrupuleusement le couvre-feu décrété par le président de la République. Des bars, dancing et nightclubs fonctionnent impunément pendant les heures interdites. De toutes les communes où le général Silvano Kasongo a fait son inspection, Bandalungwa a reçu la mauvaise, que dis-je, la très mauvaise note. Tenez, c'est dans cette municipalité, connue comme la cité d'ambiance, que la police a trouvé des boîtes de nuit fonctionnant comme en temps normal.
Ici, au lieu connu sous l'appellation de Toison d'Or, les gens dansaient et buvaient quand la police est arrivée. Certains ont pris la fuite, d'autres se sont enfermés à l'intérieur, barricadant toutes les entrées. La police a relevé les plaques de leurs véhicules laissés dehors. Toujours à Paris, c'est comme ça que les Quinois aiment appeler Bandalungwa, le commandant de la ville a surpris les gens dans un deuil organisé en violation totale du couvre-feu. Ayant pris la poudre d'escampette à l'approche de la police, les personnes qui participaient à cette veillée mortuaire, organisée sous l'avenue Bouété, se sont par après mises à lancer des pierres et autres projectiles sur les policiers, caillassant même un véhicule des forces de l'ordre. Plusieurs personnes ont été interpellées dans ce deuil qui avait bloqué tout le croisement des avenues Bouété et Inga. Plus de 50 personnes acheminées à la police. Ces messieurs, contre toute attente, appelés des coupables. En tout cas, on s'est pas à la police. Non, en fait, on a connu une erreur. En tout cas, on s'est pas à au général. Il faut relever que le commandant de la police à Bandalungwa a été suspendu par le général Silvano Kasongo. Dans plusieurs autres endroits, le commandant de la ville a aussi sévi. Des véhicules stationnés jusqu'au petit matin. Des passants interpellés. Les Quinois devraient savoir que 21h est une ligne rouge à ne pas franchir, même par les bus Transco, comme celui-ci surpris à 2h du matin. Alors que des personnes circulant après 21h avec des motifs valables ont été entendues et laissées passer, après avoir présenté les documents prouvant la nécessité de leur déplacement pendant le couvre-feu, ce jeune homme, comme beaucoup d'autres Congolais habitués à la corruption, a tenté de soudoyer un officier de police pour passer le checkpoint. Pour non-respect du couvre-feu et tentative de corruption à un officier de police, il a été arrêté. Les policiers, il faut le souligner, reçoivent chaque jour des primes sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi pour l'opération couvre-feu. Tous ceux qui y participent reçoivent leur dû. Il faut noter aussi que le commissaire provincial avait bien avant interpellé les véhicules voilant leurs plaques et ceux circulant illégalement avec gyrophare. C'est le cas de ces messieurs qui n'avaient ni titre ni qualité, mais qui a tenté visiblement d'intimider les forces de l'ordre en usant des gyrophares. Oui, tu es qui? Tu es le gyrophare? Agent de la RTPC. RTPC. Un agent de la RTPC, même le chef de la RTPC a les droits d'avoir les gyrophares. Tu n'as pas suivi le communiqué de la police? Bien. Pourquoi tu n'as pas enlevé? Tu viens intimider les politiques qui sont à la barrière? Je ne viens pas intimider qui que ce soit. C'est juste que je n'ai pas encore récupéré ma feuille de route. On avait dit quoi? Le véhicule sera saisi. Le communiqué était clair. D'abord, tu viens après 21h. Et en plus, c'est un gyrophare. Pour intimider les policiers. Non, c'est pas pour... Et tu mets ça en guise de quoi? Il n'y a pas la montée. Tu es qui pour avoir les gyrophares? Tu es qui, toi? Tu as quelle qualité? Tu as quel grade? Quel titre pour dire gyrophare? Bakangi na butu. Moto ga otambo na ona gyrophare. Siko soko tuni kino. Oka mingi même na ilobeli na biso za so meki na komemo musika. Tuna ya komemo wapi? Na komemo musika kosakana na ngai te weba relation na nango te. Otambo na moto ko na qualité uti gyrophare. Vanda na ndako 21h. Eza pona bolamu na biso nyonso. To vanda na ndako 21h. Zonga na ndako. Boto sa couvre-feu. Braza zo sala ngo pour ina ne bamboka ndenge na ndenge ba kosala yango. Ba kolongola yango kasi eloko nini yoluka na buto zaka criminel eloko nini yoluka na buto. O vanda ndako te. Osala ka tula butu musala nini yokendaka na tula butu.
maman peut passer peli quoi. Maman peut passer peli pour tout zongi nanda quoi. Maman moi tendresse penza izongi. Avec 20 déjà zo comme nanda. Maman kuta tout noter. Avec 20 akoma déjà. Mais mibali pe mabe ba bimisi pe ya bango. Ba rivrego ba kanga na ba. Kanga na bari mwana zo ngate chérie na kozonga ka lobi. Nzoka kotizala. Quinoa. Très bien, alors on va terminer. Bato belé bakoyoka pasi likambo tali décentralisation. Nazalaki na mwene ditu. Likambo ya décentralisation kuna bato belé baboya yango po mwene ditu bakoti yango na lomami. Bato belé balingi yango te. Soko tali bisika belé babi décentralisation et memeli bango eloko malamu te. Bato belé bake bisika oyo bozwi ezali te, pasi ezali esengo be bakomi esika mosusu kasi ba gouverner mosusu ata recette nengo zolo baboza na pasi. Tala isika yo koyi. Okoyi na place moko yo bolingo ezali kasi bisika ko tsomi solo penza ezate. Est-ce que vous soutenir thèse ya bato ba komona ke balongo la décentralisation? Tozonga ndenge ya kala to décentralisation moni ba furi nango. Non, je pense que décentralisation de comme ça moi je préfère que ça là voilà parce que en tant qu'assistant parlementaire, assistant à débat pour que tout arrive dans la constitution de 26 provinces. Et c'est important parce qu'ils ont permettre que ça la compétition mon corps et ma langue. Mais ce qu'il fallait les encadrer et accompagner. La décentralisation en soi de constat vous aimez m'embêter. Mais le que défaut c'est l'accompagnement de cette décentralisation. Je ne fais pas l'apologie de quelqu'un, mais je me dis que la vérité, c'est les options levées et pas à mon Konzambo à président de la République. Et ça, il soloté, le quoi gouverneur à Yambakabiso, et aux hommes la vision mon Konzambo pour accompagner le processus de la décentralisation. Et ça, souci naïe. Et là, c'est ça, pourquoi ça, ils allaient mise en place ou mise en activité effective, il y a qu'est-ce qu'il y a péréquation. Donc, ça, on sait qu'est-ce qu'il y a péréquation, il y a bandit. Le gouvernement c'est que bandi n'a pas que un objectif na bango ndenge qu'est-ce ils ont banda pour ils ont banda oh ils ont prévu pour la péréquation chaque province tant que banda ko disponibiliser moi misolwana non seulement ça crédit d'investissement ils ont voté na budget na niveau assemblée nationale tout ça na caisse à péréquation tout ça na crédit au assemblée nationale a alloué pour chaque province autant de millions pour la nzela construction tout ça et ils ont activé en gros que le gouvernement central va décaisser en gros. D'où le problème d'accompagnement. Donc, mon espoir à la population, espoir à la vision de continuer à s'imaginer sacré, c'est pour pouvoir maintenant la vision mon conduit, mettre application. Qu'est-ce que la péréquation? Net dans mon doute, la province est la casse na basankour ici kaka ils ont quoi en nord bangi. Net na chop. Pour chop c'est quand même à la difficulté ma casse. Yo comment na ceux qui bâtiment un déficit par mois 1 million de dollars et qu'on souma ça la mois activité. Et puis, on peut sa gouverneur pour qu'est-ce que la péréquation quand on paye sa mbongo, il faut préciser au moko. Et ça la mbongo qui n'a pas banzela ba foner, banzela ba fil ya banzela ba qui na la province pas ça rater. Ce que le gouvernement central a eu décision pour tin mbongo na province songolo pakala. Pour notre projet anzela, gouvernement koluka nani yango za répondant entreprise au sala kawana. Ce qui Alexis na foner to na zela ministère ITP. Bakoleka office de route OVD bakotala nani eza tronçon nini ya voirie to ya route nationale bakopé ça na entreprise voilà et ça veut mais le côté ça comme accompagnement que mbongo ebima et je crois que na nouvelle dynamique au chef d'état yango miso le ko chama en disposition miso siko no lito Rolanda encadrement toyoki ke mbongo ebimi pour nzela tel miso nyonso na population il faut qu'on informer population pour mbongo bango bazo na poche na bango mbongo à l'état et mbongo à politicien té les mbongo à directeur général de l'office de route té il y a directeur provincial pété et là que c'est quand mbongo ebimi batini pour nzela tel information tambola ba bimi c'est $550 000 le ko ba pesa qui récemment pour la nzela voir à travers les 26 provinces na OVD $550 000 je pense oui. Il faut population yeba que mbongo outi na gouvernement central $550 000 pour nous resalanzer la province et comme ça la population dans la première inspecteur attends mais toi qui mbongo bien mais ils ont photo yango nikolo to comme air numérique photo preuve yango pour bata bongo ba ki ni senge ba kokenda donc moi je pense que la décentralisation c'est un malam de Kosango mais encadrement. Mais la dynamique, je pense que ceux qui Nzamba Sungi a pessimé sur mon moyen. Je pense que les Congolais, na leadership pour mon consambo, quand même mango, moi quoi les diminuer mon mouki. Togo minasuka. Tant que nous liloba suka na bato yo bakolanda yo ministre ya sika koti premier ministre peut-être bosenga na yo et ko zala direct pa na ye topé na population na yo ya Nord Ubangi kozongela bango mokolo nini po tino lelo yo zaka na Kisasa.
nayebi kozoteya liloba na église ke sengeli ozonga esika mosala no ezali okozonga mokonini. Merci beaucoup Ndeko Sango. Je pense que Elboso n'a jamais aussi ça sans qu'on puisse dans de Bosso la politique. Merci. Merci. N'a occupé aussi ça sans qu'on remercie les sous mon conjambo pour la confiance ou à placer dans biso gouverneur ou à placer dans ngai personne. Pour moni déjà mon candidat na yo te sengela kozonga. Donc donc vraiment na remercier sur mon conjambo pour la confiance on a dans ndenga sali pour na biso et puis na décision ya jui par rapport à plaidoyer tout mener à Ndeko Sango. Je vous dis que la province c'est un biso qui tolobité moi moutaye pas si été il faut que tambola ko gangaka ah kuna nzala batu il faut que tambola ka ndemo na benda ka mwango ngai pa eboye pote na luka comme ça makelele loko na sale na boso de politique batu bayoki ah mais c'est qu'il y a un problème on a bangi kuna ah il est pas si les loko ils pas Ndeko wana te na ba jeune na koloba boye contrairement à eux sa manipulation politicienne pour na mutota muso za na posa comme gouverneur tout ça na conseil ba jeune ba kitsa mutema humblement na comprendre le message na bango bosenga na bango souci na bango na faire voir bango passion ezali ki ngai kaka na ngai ezali ki na la kisi na bango pokoso ngai na zai na ngo pour na kosesa misala wala mais na kosenga na bango ba kitisa mite na yo ki mela na bango petant na zo ya tokofa na tokosolo lokola ba jeune lokola ba master et erreur ezanga ka motote ezate pour na gouverner na nzambe nyonso na sala ke malamu te na ba BP ezali o esengeta mfuto so na ba jeune po tant mususu ngana zo mona na osala malamu mais ba bazo se penser le wana te très bien esenga na ba to fana to so la tete gouverneur bon c'est pas ebo na tata mon konzi premier ministre o na oseka po na ko so na lobité ba ko ba lobela kité na gouvernement central le ki représentant mo na bangi azala kité lokola ba de ko ba to la population totale na ça sous plaidoyer que en tout cas Tata mon conseil, le premier ministre a beau sanaté, parce que le président de la République il est au-dessus, mais c'est le chef du gouvernement. Dans ça, la plaidoyer, a beau sana province à nord ou bangité. Qui que ce soit tendance politique, mais tous en a bossé que moi, dans mon à nord ou bangui, dans le gouvernement, a représenté pour c'était la seule province sur le 26 où il n'y a aucun membre du gouvernement ressortissant, il y a province Nabis. Très bien. Bosolo Alelo et Sili, tu as magi pour Nabino, monsieur le gouverneur à nord ou bangui. Aya lobby na motema ne mobimba. Ce qu'il faut retenir ici, que na noru bang tomba na maboko po kasimisa ngo peto sisana boy. Motema na peto. Motema na peto. Na sukola mi mobimba o. Na makila mayonkolo. Vrai ou faux ebisinga tango komaka na Nord Ubangi 2 millions d'habitants kasi okutaka recette ya province na 3 millions de francs congolais ou eza na valeur ya $1500 tango yo yaka. Vrai ou faux ebisinga que tango yaka na Nord Ubangi okutaka hôpital général ya Guadolite eza na infrastructure ya kitoko. Kasi na kati soki mwasi auti kobota bakolalisa ye na mbeto ya bibende bakotia libaya babakisi etoko pe batie liputa po mwasi wana lala. Vrai ou faux outai koyebisa ngai awa ki ata opération ya nzoto ya basi bakotunga bapandicite boye 0,001% ya chance moto abika bakosala yango kotunga na singa ya suki oyo ya mwindu pe na ndako ndele vrai ou faux oyebisi ngai que na sud na nord ubangi mobimba eza ta na nzela moko te batunga lokola eza Équateur pe mobimba na depuis 18 ans l'équipe batongi nzela te olobi nord ubangi mobimba ezali 400 km ya nzela ya na route mais au niveau réhabilitation route numéro 24 route nationale numéro 24 basali yango ekosaki makambo ngenda vrai ou faux ebisinga ya ki osala ki be fort ebele na janvier awa mbongo ekomaki ya mbule leki ya 2020 une année après okomaki tina 45 millions de dollars à peu près 50 francs congolais pardon osalaki yango oti koyebisanga ke mokonzi ya mboka Fachi Beton auti kopesa mitindo na nzela ya directeur ya cabinet na ye professeur Eberanda akendaki na ndeko Gilwando babandi na Sud Ubangi bakoya pe na Nord Ubangi pote batala likamwa mobai mbongo nzela wana so basilisi pont wana ou etikalaki eloko ya makasi te ekopesa te na frontière oboza nango na Centrafrique motako koya na motuka na nzela na ye pe biloko ebele kokota ekopesa mwa développement nde olobi yango vrai ou faux ebisinga yawa ke
bino na ba notable bozana likambote boko solo la malamu boko bongisa lolenge nini bango pe na ndenge na bango bakoko sala pona kopesa province maboko. Vrai. Vrai ou faux ndimi ki otambusaki pe province mabe. Oza moto omizongisi na nzela olaki ke turu ndo kosala malamu. Bere rezanga kate. Bere rezanga kate. Vrai ou faux outi ko yebisanga awa que ba député ou ba beta ki o motion ba beta ki on esengote ezalaki une expression à population reconnaître yang. Vrai. Vrai ou faux oyebisinga a pona ko silisa que ndenge bozali na noru bangi po ebonga premier ministre pe turo a tenu compte ya représentativité ata mwana moko ya kuna azwa pe sika et kopesa bango pe eliki ya kobonga. Vrai. Bosole siliti. Bosole sili. Bosole sili. Bosole sili. Bosole sili. Vous avez des difficultés à trouver un véhicule qui convient à votre budget? BeForward, avec un stock de plus de 80 000 véhicules en ligne, vous offre un large choix au prix le moins cher du marché. BeForward assure une livraison rapide et sécurisée à nos clients de la RD Congo. Il vous suffit de commander et nous chargeons du reste. Alors passez votre commande dès maintenant sur www.beforward.jp et recevez votre véhicule à la frontière la plus proche de votre région. BeForward, keep moving forward, keep smiling. Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez à Mbujimaï et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribue à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler.